Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ndenge kaka esengo ezalaka yangai ko présenter FM Mag basango na lingala pe na bozindo po na bino boye malamu po na basango mokolo lelo. Botika to fongola basango na biso ya mokolo po na ko yebisa na bino message ya Cardinal Fridolin Ambongo o wapi afustijaki pe akritikaki comportement ba politique ezalaki mokolo ya messe ya Noël elekaki ndenge nini tolanda. En dépit yaba angoisse na ba violation, Cardinal Fridolin Ambongo a exhorté ki ba chrétien nyonso église pour na ko construire société moko eza éprise na paix, paix na justice, c'est-à-dire na kimia, paix na bokengi nyonso. Message ya son éminence Fridolin Ambongo Cardinal, archevêque métropolitain ya ville de Kinshasa na occasion de Noël 2022 a adressé ki yango na lolenge boye. Bandeko basi pe bandeko mibali kati na Yesu Kristo. Kimia ya Yesu Masiya eza na bino. Et sengi koyeba que peuple azali ko marcher na ténèbres ayebi ko mona grande lumière o ezali ko habiter na pays na l'ombre ya mort pe na lumière ya o ezali ko resplendir na kati ya mboka mobimba. Selon passage ya Esaïe chapitre 9 verset 2. Et sengi kotala ke po na yango Fridolin Ambongo atalisaki na message na ye lolenge kani bato bazali ko dissiper pe ko panza molili na kati ya Kinshasa mingi na masolo ya kobeta occupation illégale o eza victime église catholique na ba concession na ye pe na makambo mosusu o selon ye atalisi que président de la république azali ko yoka pe azali ko lekala matoi na ye ba problème oyo eza victime ba congolais belé na o etali ba occupation illégale pe spoliation ya ba concession ya église abakisaki na elon ya Noël oyo na ko rappeler bino bande kombal pe basi imminence arrivée à sa sainteté pape François et pas na biso na Kinshasa pona o etali pèlerin de la paix et sengi ko réconforter na ba épreuve pe ko confirmer na foi pe tomi mobiliser pona ko réserver accueil chaleureux pe digne na oyo azali koya na kombo ya Kristo. Caleb Kamwanya akendaki na population ya Kalamu plus précisément na Yolo et pas wapi a sensibilisaki population na matali enrôlement pe identification na bango et les kakindenge nini tolanda. Ezalaki benda bika au Pesimbwambwa boyi le samedi 24 décembre et sikawapi enfant terrible ya Kalamu Caleb Kamwanya Ntumba asangisaki ba jeune nyonso ya Kalamu ba papa pe ba maman pona likambo etali mabele na bango na kati ya masolo po eza likambo ya mabele. Caleb Kamwanya atalisaki na ba jeune pe bato nyonso bafani na commune ya Kalamu o ba se présentaki na kati ya salle et pai wapi azwaki maloba pona koyebisa bango importance ya enrôlement pe identification na tina ya komilengela pona kopona moponami ya solo o ako représenter commune ya Kalamu na ba élection provinciale o ezali koya na maloba na ye a rappelaki bango nécessité ya koluka ko s'enrôler pe koyeba kosala choix malamu pona kopona moponami ya malamu o akolobela bango na kati ya assemblée provinciale déjà ko s'aligner na liste ya ba candidat député provincial pona compte ya parti UNC. Caleb Kamwanya aza prêt à accompagner na bana nyonso ya Kalamu ndenge kaka babengaka Kaliwan pona kopesa maboko na o etali tombwama pe changement ya commune na bango lobi ekoleka lelo. Non-évacuation yaba immondice près yaba caniveau ezali moko ya cause ezali comme yaba inondation. Laetitia Mizegele azalaki na terrain pour la conseil la bino reportage oyo.
Ba autorité bayokaki kolela ya population lokola ville ezali kokoma inonde pe bato bazali kokufa mingi a cause ya bamvula oyo peuple bapesaki ba raison soki ba venu to pe ba quartier na bango ezali kotonda ezali manque ya kokure ba caniveau nyonso ya ville province ya Kinshasa la plupart ekoma nango boucher nde ba autorité ya ville province ya Kinshasa na cadre ya Kinbopeto babandaki misala ya kokure ba caniveau ya ville province ya Kinshasa kaka ndenge bozali komona soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque que ba caniveau mingi bakomi kokure yango ya pasi ezali que malgré misala ya kokure ba caniveau ezali kosalema constat oyo tosali bazali kotika basalite kaka pembeni ya caniveau ndenge bozali komona oyo ezali kosala pasi mingi soki ba cure ole ba évacuer yango bazotika yango kaka wana zokande tozali na période ya mvula soki bazali kotika basalite wana soki mvula ebeti ezali nango kozonga lisusu na kati ya caniveau oyo ezali kosala que ville province ya Kinshasa ezala kaka inonde soki bamvula ebeti na yango wana tokosenga kaka na ba autorité ya ville province ya Kinshasa kozwa likanisi ya kosala musala ezali malamu kasi misala yango pe boko misa yango tina suka po ville province ya Kinshasa ebosana oyo etali inondation soki mvula ebeti bokire ba caniveau etikala polele mai eleka na kimia population pe bazwa kimia boyoki motuna etunami ndenge kaka ba warrior pe kote mususu baye balingaka héritier watanami bazali komituna mituna na etali concert ya Stade de Martyr kasi rédaction ya magazine bino esala ki réflexion pona kosala comparaison pe ba raison ni esala ki ke concert wana e réussir te soki ezali bongo tolanda. Comme prévu, concert chanteur congolais et héritier Watanabe et betamaki okozwa idete le 25 décembre na Stade de Martyr. Ndenge kaka ye moko a annonsaki na bana wenge nyoso po ba soutenir ye tango akobeta na nzungu ya ma famille, c'est-à-dire stade mythique ya Stade de Martyr. Concert oyo po na ba misusu ezwaki réussite na yango te parce que kokaki kozala rempli te kobana na ba gradin. Échec tout de même pas ya ba spirit, c'est-à-dire ba fan héritier Watanabe o ba beta kitolo pona kozela réussite ya concert yango ndenge kaka masolo betamaki na ngambo na biso ko se spécialiser na communication pe kota la événement ya grandeur oyo ezali na ba raison principale o esalaki ke concert ya héritier Watanabe e réussir te ya yambo ezali kozanga staff ya marketing tope marketing tardif o esalaki ke moko te ndenge ayebi akoki kobosa na efficacité ya communication d'entreprise na ndenge ezali pona équipe ekumbela masolo afin de promouvoir concert oyo ndenge kaka ekoka kozala na auteur ya événement na yango. Zokande héritier Watanabe a assuré ki promotion au fallait qu'elle étendue na période il y a 3 mois. Yemoko a souligné qui peut laxisme communicationnel, c'est-à-dire koko son niveau de communication déjà tango ayebi que dernier concert ya Fally Ipupa et Zalaki na Stade de Martyr. Zokande Yemoko a souligné qui peut laxisme communicationnel au epai wapi batonyo so bayebi Fally Ipupa prépara qui concerne 7 mois avant à livrer yango na Stade de Martyr topé 8 mois avant denge kaka ezalaki après concert ya wenge 4x4 ya mibale mauvais choix ya date. Par ailleurs isengi kosimba te côté mosusu aspect communicationnel ezali na ba analyse ebele pe ba analyste mingi bazali ko estimer que chanteur congolais héritier Watanabe a respecté quitté bon choix ya kotia yango na date o esengeli pona déroulement ya concert oyo zoka pona concert na jour ya Noël pona tenir à concert populaire ya envergure oyo ezali ko présenter sans doute ba fait insolite parce que Noël est tombé dimanche en plus pona yango ezali ko bakisa ville o la plupart ya bato bazali ko mibenga ba chrétien, c'est-à-dire bozwa ide nini kotinda bango bakene koyembela nzambe te bakumbisa ete na nouvelle naissance kasi bakena concert héritier Watanabe. Troisième
Premièrement, ezali incident ya suka ya concert ya Fally Ipupa. O esengi konote que parmi ba de fait pe ba problème esali que héritier Watanabe a réussir concert na été autrement. Ezali pe lisusu ba incident o ezali qui survenu lors ya concert ya Fally Ipupa. Loko la tâche moko bouez to tâche moko ki koza mabe to ko ki ko tacher chemise blanche et sengi ko analyser communicationnellement spectre ya concert ya Fally Ipupa le 29 octobre dernier o ezali qui encore présent na mito ya ba congolais pe ba kinyo so ba homme susu ba perdaki bo moi ya ba ebalingaka mingi pe ya suka esengi to simba ke parmi ba raison ezali pe mvula nyonso wana esali que musique congolaise et se résumer pas seulement na ba plein mais aussi na qualité à son pe à spectacle o wapi ezalaki au rendez-vous na concert ya héritier Watanabe mais kasina nyonso tokosenga na équipe ya artiste ba accompagner kabango communicationnellement pona kotala efficacité pe ko évaluer résultat na yango na nyonso. Bravo monsieur le chanteur. Olinga koyemba pe kozwa succès planétaire artiste musicien pe baebalingaka théâtre bokima mbango na studio Liloba epai wapi enregistrement pe arrangement zali kosalama na talo moke okosepela na mosala na yo. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele esi eyebana kozwa soin ya mikili ya poto na talo moke na Kinshasa eza possible kimambango na centre Dominique Liqueur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Liqueur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Liqueur okokuta awa ba appareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba appareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin
oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki pona maladi na yo bokono na yo pe makambo susu o ezali kotungisa santé na yo référence pe adresse ezase moko Dr Jean-Claude Epai wapi azali kobeta ba maladi nyonso dada ndakisa myome kyste pe ba tension kimambango o contacter Dr Jean-Claude. Mwana Congo botu nanga nini solution pona ba maladie na bino lokola poison, hernie, mbasu, diabète, prostate ezwami grâce ya Dr Mayani Salumu Jean-Claude oyo azali ko traiter maladie oyo lolenge esengeli c'est-à-dire azali ko beta yango dada ye ako traiter na tonga te kaka na ba plante naturel ye azali spécialiste na bokoko ye asalelaka kaka ba plante naturel ozali na poison benga kaka na numéro oyo po ye avant a traiter yo akosalisa yo test soki oza na poison okosanza pe sur place abandi ko traiter yo ye abetaka poison dada kaka na mokolo moko poison etiki yo komitungisama te po ye azali vraiment na Congo mutu ya este na o etali ba poison ayebi yango bien sorte nyonso ya poison epa na ye ezali na oliati ebongo na oyo etali mpese mama kimambangu po loposo na yo ekokoma propre ata poso na yo ekomaki lokola ya ligorodo epai ya Dr Jean-Claude poso na yo ekozonga normal ebongo na mbasu enga ye azali kobeta yango kitoko ata pota ekomi ya lolenge nini epai na ye lokolo ekozonga normal boka ye moko ndenge azali kopesi ngana za Dr Jean-Claude naza mtu ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo za msika ndenge bakoko batikeli biso mulembo oyo nalingi na detail bino pasi bamutungisa mingi na maladi ya bokoko en tout cas ya liboso nasengi na mutu nyonso oyo aza na problème ya poison nga aza mswai ya este en tout cas poison ndenge etungisaka bino na minute oyo nga nasonyaka yango journée moko aopesi okakisi mbala moko osanzi na osumbi esili obiki mbala na opesi okisi deuxième fois esili mbala moko na traité lisusu cancer libère cancer de scalp on comprend na soigner nyonso sans problème ndeko nango za public na ndanga na soigner lisusu prostate 3 jours na ebisi 3 jours en tout cas na soigner mbasu ebande na soigner yango journée moko so ekomi na pota osala ta mwa bato moke esila
bobenga na numéro oyo ezali affiché na écran okoyamba ye moko Dr Jean-Claude akoya kotraite yo ata na ndaku pe maladi na yo ekozwa solution. Bomitungisama te na o etali prix azali kotraite na prix abordable po azali na souci ya bakongolais bazala na bonne santé. Oyo ezali nango masano te kasi tozali koloba makambu ya solo oyo tomoni na misu. Awa bokoko ezali kolonga paske bokoko ezali nde mayele ya tata Nzambe ye mutu asala banzete pe ye mutu apesi Dr Jean-Claude Mayani mayele na oyo etali kasa pona kotraite bandeko na ye. Boyebele bobenga kaka na numéro oyo bokozala dessus te yo mutu atembe tika tembe po maladi na yo ekopakata. Awa bokoko nde bokoko oyoki. Ezalaki confirmé pape a kofoulé mabele à République démocratique du Congo le 31 janvier au ezali koya ndenge kaka epesamelaki epai ya baprela pe bakendaki okuta na premier ministre Sama Lukonde elekaki ndenge nini. Que nous avons accueilli. Pape a kozala na Kinshasa le 31 janvier. Kinshasa et kozala ville où Pape a visité a kozala wa Kino mokolo le 3 février a koya kokende na pèlerinage d'épée bisikani ni a kozala accompagné na ba archevêque pe bandeko msusu ya église d'Écosse ba kokende pe na Soudan du Sud na Cuba. Nalingaki natalisa awa na kombo ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ki toyambi nonce oyo batindeli biso pe nouvelle oyo bapesi biso ete pape akoya bongo na mois ya janvier awa na Congo démocratique précisément na Kinshasa. Na kotalisa ete ezali ya solo tozwi bongo invitation ya chef de l'état pe ya ba episcopat ya église catholique awa na Congo po ete invitation o batindelaki biso yango pe totondisa makina ya esengo tozwaki bongo biyano ya malamu mingi. Ndenge boyebi bien que na juillet arrivé à pape rataki mais na ndenge ba yeko confirmer biso lisusu ete akoya ya mbalo na janvier que to sepeli ete lokola akoya biso tosi tosali nyonso esengeli pe tobongisi ba dispositif nyonso pe population congolaise nyonso déjà bazali prêt na ba personnalité mususu ko ete ba yamba pape totikalaki enke tango ba reporter ki visite na yembala liboso yambalo to bandi ete ekoleka na malamu pe pape akoya pe tokoya maye malamu message toye kopesa yango wana toko ba toujours na esengona ya kozela pape na tango oya malamu mingi Congo démocratique azali kolekisa tamoko ya mo malamu mingi te na oyo etali bongo ba problème na est Congo to bandi ete pape koya na ye na Congo démocratique kozala vraiment eloko moko ya malamu mingi biso gouvernement tokokoba kobunda po ete to ya mabongo pape ndenge alobi ete akoya na Congo topesi awa matondo mingi na batu nyonso oyo bazali kobunda po ete visite wana eleka na malamu pe ba mons nyonso oyo baye awa tozali kobunda po ete eleka na malamu à Kinshasa pour cette Nabende tosukisi magazine FM Mag ya mokolo ngai nezaki na esengo ko présenter yango pona bino boyebi ke toali kokoba pona kopusana na fête ya bonne année botika topesa ba meilleur VP bonne année na libota mobimba famille Meti pe Doris Meti Cédric Meti de Monton Meti topesi bino ba meilleur V mingi mingi kuna na lwala ba le directeur compétent directeur général André Kojiluitu depuis lwala ba topesi mbote botika kato bakisela lisusu ba bonne année pe meilleur V na Raphaël Mbangu Mwanza depuis Angola mobali ya Paola pe papa na Raphaël la brésilienne to pesibino ba meilleur V bisika bozwami to bosanité Joseph Kikatakuba secrétaire général ya Union congolaise pour le changement ba mbote pe ba meilleur V na bino ndenge kaka lobaka yemoko. Le maître Billy Maloua face nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Na Awande, to Pesibino Bambo Teba meilleur VP à bonne année à 2023. Boboto et Koba, au Mabota Nabino.